bandeko nanga bino nyonso na pesi bino mbote awa tozali na chaîne ya BTV3 na ndeko Mardoché pe ndeko Joël waza na cameraman ndeko nanga boyebi wa bino yeyo pasteur John Tolia pete o boyeba ki pe boyebi nini tininga na sepela na lekalo na BTV3 boyebi na tali vraiment tina remarqué makambuto koti siko na 2019 ndeko nanga zonga giga na zolo bana ndenge ya calme pour motu toyo kanga za la l'aise 2019 et 2019 laxini système ya deuxième mi-temps et laxi que tous a suna posa système de jeu de passe cité système de jeu de passe ça ramène na premier mi-temps deuxième mi-temps surtout continue deuxième mi-temps ton gaming jeu de lancement RDC et comme si biso nyonso batakan défenseur mamo na nazati elingi ndixini kini soko fa na ndako tongo ti poko olia rien soko bouger bimi na tongo te pa ina bana ekozonga te ya moni biso tout système numéro 9 landanga bien yango na soko bisayo ndeko nanga période toza période moko ya kwata sono lobi kwata fungola matoi kini baidaka moto atalaka te moto azotala to sengi bako expliquer me bako pesa te kini baidaka kibembe soko kufi to bandi cotisation po to koboya opola awa mondo ndoko zomona za monde moko ya challenge autre baka nani ayaki na nani pale la nani yango landanga maleme na zo pesa idéologie na ndenga système de jeu o baka 2019 temelaxi tombokela yo moko meko na rankina mutute et de sans comprendre très bien temelaxi nini tombokela yo moko so za rankina mutu en plus lokanga bien ndeko yo fandeli gouvernement tongo ti pourquoi ndeko na ngai atamboka ngwe bongi bako kotika mapa ndako po paye komi kitoko lipe bima kaka soko chelongi na moi au moni 100 francs yomoko ata ba États-Unis ba Paris ba Londres pays développé na ndimite kuna poza pays développé bakabolaka mapa ndako chaque moto bimisaka motoki na epozo ali pa 100 francs ndeko et belé bofandi bokangi maboko bima kendo luka rien payer changer gouvernement oui to boité ndeko nanga nazoko saoté les résoleka ba nyama kutu batanga te mais bazana devoir faut ba bima pour ba lesa bana na bango bongo yo nanga ndeko na biso makama mike sozo comprendre nga zonga giga yango nazoko bisa yo période tozali oyo mingi nazomona pe bakanga min église prière oui na sepelaka po koluka nzambe za kokota lola mais tango soluka nzambe za pe na tamori akendo beta kopo kolukolesa ventre na yo ndeko même bible et tolérer ba goigoy te mais peut-être sozo comprendre nga très bien on dit bien ata bible et tolérer ba goigoy te yo na zolo beza boy yo bando ba nzambe jeune yo envenu yo 1 mois 6 mois frère sœur te ato ju prophétie uti lola lipe kotika mapata ilando na chambre te bima luka nazo fungolo vrai yemoko tala bible nzama pambola ba goigoy te loko zo boma yo bile la na ba doléance pe mususu famille na pesa exemple période toza au 2019 muta kotiso ezanzambe soko kokite nazo tolérer kufa so comprendre soko kokite ça nini kufa soko kokoka toki match à demi-finale quoi te ko makasi ce qui fait coupe comme pembeni folenda je poussani mande foyer famille vie on ndenge tozomona landanga bien na par exemple atana bandako bakangela so bambwa na singate bambwa bakangela bango suti poso bokangeli mbwa akolia nini bino moko na ndako bozo tonda te bokangeli mbwa adai na siako mokate patala kabino e koma se bino bobimi mbwa pe abimi bokuta na pourquoi yepe côté na saki tia fanda to bengi emilu o mona kazoni ngisa mukila mwa ezati yepa za fatigué a outi terrain donc yo outi copie mbwa pe outi copie bokuta na pourquoi yo yebishema na tesa ko comprendre nga très bien oyebi ndeko na lobilo ko na ndenge ya expression pour comprendre nga bien to la pete bimaki yao on appelle ça ba code comme ça na lobaki tant lobaki nini ki bana basi mingi so ba komi na âge ba 12 ans 14 ans boye bisaka bango mingi te na ndako ke boza nzala bana na bakendo sala mobulu libanda papa na mama eza secret libala na bino ata mbongo eza te soko pesi mwasi mbongo awenza te muke mwasi faza na code ya kobomba papa yana baike soki mama tu moi bana batuni mama ponyo sali boye lobatin to lambilo so mafuta po papa na bino lingaki tolia na gu oyo o couvrir papa moi bali tuna ki papa za piaka eza te
yo mo ntango lobi mbonge omona na bolambi mususu tango bana baba ah mama ko ngaka teto liaka mingi ndenge papa lingaka wana moni obombi papa la titika za piaka poso so baka na miso bana ki papa zana mbongo te esi saka bana mwa bolingo père pe ko saka mwa ba manquer bile na parler ndiango to soloba ya mibale mususu pe période toza jeune fille otala kitala to le bimina sima au comité ti ba peso conseil na pamina bino oboy me ba ya quartier baloba oboy era no lingaka tolite wa ko meka fina ngana ko manquer tango que nous zemi ezanga mobali oye na mwana azanga tato boche na lupango ba komta bino okomi respect omona mutala mukoko li alipate ya tonton mwana bino yeyo omona mutala mapondute mama fifie otekende mapondute na lesa mwana bino héritier tala ba diga ya on a zebse ke keba na vie mwana mwasi faut tosa bakulutu vite za o eza hiérarchie on comprend et puis peut-être le vie simba courage banyama kutu ba côté qualité batanga kateme bazana devoir robima po bale sabana bongo yonanga nete so comprendre et puis nepsa kimona mwasi moko boy yo bali mais ozokende wenze ba beauté le ka ba rouge le fait so betsa mobali libaku on a tikela mwasi ya balate mwasi célibataire nde soka tie ba rouge lèvres azotali salibala tanto na nzela so batele na mipende simbite bakotala nelongi soki longe simbite bakotana na ina donc na manzaka to azolakisa ke nazana no poyo yebina ko seka pe fa bongisa mais mwasi soko bali ko tia propre mais olexa tendenge mobali alingeli po ko exagérer comme dans domaine privé. Oh, bino baba ikeka si faut la propre na boité ya on a pris exemple est-ce que basi ami selekete ba tchaka rouge lèvres na mir mais tam iba na balanda ba kwa kama ngate et alors est-ce qu'on comprend comme nazolo ba wana tout est bolingo est-ce que moi si asosa tchaka boté va bimana tongo mobile ne soko ki posa alanda ka ete balanda naka ezali bala nete so comprendre donc auto zolo ba nande foko kebisa octobre 2019 il faut que tambola ne kenge nete so comprendre yo ma comme tozolo baloba izo donc c'est nzila les comme si nazolo ba isaboy famille mususu peyo obeti moi proposer moi fola ndeko nangai ke ba nazo fungolo vérité ki sasa o ezana makambo ebele ndeko nazo fungolo vrai koningaka teke obanda na mungo bongo banda idée zwa idée avant bongo mona tango koza mbongo sima bandi kop na mona kindeko mususu soki pe ki le ki afandra ka gouvernement mboko eza fo na poto baleka 20 fois ngana ko kenda ngola kutu na Rwanda boy na boy to boyite mais yum tozelo baboy ataka sangulu apamba amona te tango chaka mbongo na poche oketya masoko na kiti ya bar pe etinda ko sisa nyoso mais tango tikela ka piaka ofandra ka gouvernement pona ni yo ne boza partenaire yimona fungolo vérité okole marqué so za piaka mboko eza fo ngana ko kote fulanga bien mais tango betaka ko potya mbongo na poche ko makandenge ni ngamo ya kisasa na koka kolala te aso na melide tirbote mais bango tango zaka piaka mo ezaka makasi onimba kandenge nini vous comprenez on a ça yo famille na fungolo vrai et puis muto ya bali aza différent na célibataire ko boya etome bokomi catégorie différent o ya bali akomi lokola camion remorque célibataire aza lokola ketch boza prince moko me catégorie à charge différent célibataire aza ndenge sa mokumba atonda azala nzala muto kotungisa na butu azati marié yo lia sana ba bêtise zonga na ndako makelela mwasi na bana okonimba ndenge nini mwana ba dega place na zoloba zonga giga on zo fungulo puis marié jamala la kasa 1000 francs soki mwana bandi maladi fiche ko bandana nini fa aider et puis bango muto komi na mwana jamais mwana eba ke papa ucholuka mbongo moi papa mwana zaka so moni papa c'est que mbongo eye et ça des fois et on a pensé ki code ko et maman na musutu ke ndeko nanga moni période za o tengo bali e kenge ba dépenser les kamingi te yokanga bien ato yambi ba paya eso nde tokenana soko landi ba paya ato ptika ki mbongo asoso soko yambi ba paya ba komika ka misatu bongo lango pondu pe ko kabiso nyonso kolamba soso to ko tshela ba paya na ko banga bino botika na défaite ko lieza ba manka nete so comprendre chima et puis na lobaki nini sana mobali ataleka boboto soka mbiba palo bi mama bimisa biloko ba bimisa ka nyoso te sana mobali babomba ka bulu moko na musuni po batu ba ko tala bazana dego ego unique akosuka wapi nete so comprendre makam na zolo ba wana on eza ba sagesse ko bomba libala nete so comprendre chima et puis dede maman moi sinyo sa teka kana lopangu période to za o pesa na crise ni ba lebele biso nyoso tozo soka ya keba et ça que moi si on s'attaque dans un quartier soit ni sakaye te atoza na réseau kanga munoko pour ce que soit ici tant vous allez pia ka beaucoup de fois wapi mutateke dans un quartier soit ni solbaka mama kokonga na longola ka yo etika batika yo pesa mutambo et ça comprend nga très bien pourtant vous allez pia ko de fait pas ya ndio yango base sopis donc chemin ya vie et on moni makam tozo zongela ezabo et là monsieur na soulever ezabo comment et le la vitrine
o bachaka basani ezaka moins cher to kwa kusomba te mais cercueil au total ka 20 minutes koti na sa mabele bachaka $1000 mais to wole la kusomba ça risque hein on va que biso nde to sengi gouvernement mone la biso pe to ko saki balingi biso te kendo te biso basaka ba cercueil tous les cercueils ka 600 700 800 danger exemple muto akufi boyebi ka kufi za piaker atiki mwasi na bana ça déjà piaker akufi piak bo sali cotisation botike na morgue soki 1 mois pour na kongola mbongo tant bimisi $2000 $3000 boka tata cercueil à $200 bo sombela ye lupango bosa ngozi ya munene boki louer salle de fête 500 landanga bien tangu mutu bokosala dépense matanga boke bokundiye mbongo tikali tele maboko sikoyo mwasi na yena bana misatu batikali bokoloba nini o mbongo ezatu tonga topesa o débrier ozomateke biso ne tosala berere il faut que ça coûte congolais mbongo bimisa ta $2000 boluki ata dépense kokunda mawe le kata 500 1500 botika inango bozi moi 500 bopesi moi ça débrier 1000 wana bobine bokata kata bato ba sa sortir ne pesa bino sagesse ya ko vivre pour tous en période moko faut ça l'attention yemoko et puis kebana ba caprice bana ba okufiso tata pe ba okima ndako ba ko molana ba fazer exemple bana ngasoki tia miliki zate ba kokaka te bana ngasoki ba futa ba te ngasoki fufa ba ko ngazate ba kokolia te kebana loko wana période de fois que ça va dans le système CI to ke na ba danger je me suis faut beta siffler na tongo pour madame makamba tia miliki zate tia rouge mapa ko kauka sa mateka zo bangu ba boko likolo ndire batongo ba dinda me bazo nanger servir bango wa ko lela te mais quoi ça système ya management donc so ko ça va dans le système CI ne te so comprendre je me suis sous chakula imbwa lo so balamba kana matembelisika moko be la place moko chela bana souci à mon akakali atonda yango base je me suis lamba pondu ko cha musunité contre badi mona ni ocha misepelu ko ke musuneza wana kati yo sala ke mona le kutu fufuna pondu tondi saka mona makasi mona bandola mingi na zelo so ko saka na bando nimba mama ko ko longola mwana yo mona sana éducation aliaka bien nzoka nde fournir ye pondu na likucha fufa suka tani ngisa mutuke comme le quoi kinini wana base est-ce que moderne zolo bapenda on se comprend très bien comprendre en tout cas yangomoni tozoki ni muke muke pesa ka ba technique de système de jeu ne pesa ki ndeko ngam musela na banyama omona bate bambwa mi bale bafandi bazosolola bazosakana soki ka bocheli bango biloko ba ko soani bandi ko bunda kaka kande uti wapi c'est que ça ta côté pe banyama ne te so comprendre ça ta côté la ka batuti akotsa rando tina banyama donc ndenge za wana puis nazo biso mususu mjo pekeba ole ka boy envoûtement blocage malédiction to boyite malédiction envoûtement asaka na commune nini to ko luka yo wapi chaque jour chasser to ko chasser ti wapi soko komi lelo za mawanzambe nzambe nda lingio donc eba na vi malamu na mabe bonga nzela moko ko bima suki ya pembe pesa mna n'importe qui te soko moni muta nuni eza nzambe asambela te ko umeleza ordonnance signée par yo moko nzambe bozo chaba tuma la lezi trop yo bando ba verser bible comme ko na avantage alors la ko leka bato ba verser bible te et lo ko nza mabe bozo comprendre façon na zoloba donc il faut ça la très attention. Bon comme si l'église est belle le quoi musique o ba sambela kuna kaka bango ba sambela kuna te soki ba ye o te bino boya te envoûtement blocage non lola non ko kisi batuté botika ko juger bat oza motei mais oza kolo munte pour ba na kumu mona remarquer mikolo yo en plus ko remarquer to komo ke malembe ende konanga nazo pesa ba shima mike yo somo l'église ba pesi mutambongo faute jamais mais so za mobolo ko memangamba batu nyos na likambo ebite fo ba bambela yo o ko funda wapi pour kimela wapi sala mobola singo kutana passé wa kaka les canons d'intercession ba délivrer likambo sali maoyeba nde ba dégâts de moto zo makambo faut ça l'attention en plus oyebi tala soko lingi nzambe to seka na makambo asengi oyeba verser bible oyeba te kokota lola ezaka boto sino nzamba asengi yango mona zo pesa mikolo terme ko banga munene ya bible te ato mwenango munene neti sanduku na kati ezaka na makambo mibale sala malamu tika mabe nyo se vimbaka be exemple papa sabiso courage et cela ninga très bien wazana matoi